Satan monaka déjà nkembo oyo ande alukaki kobudisa. Mais heureusement le Seigneur a remporté la victoire et aujourd'hui nazana Moussa na Nzambe nazana papa Lema ba musuwa saki kotuna vous avez un problème to vous avez un problème te na vous avez un problème na enete na vous avez un problème na mutabandi musala ya Nzambe kalate pour nous prouver que nous sommes ensemble ya papa pambolinga liboso ya mwana maloba malamu maloba mabe mwana maloba malamu alléluia 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 lipamboli ya vie mama elingaki kende musika papa Tamar oteyami les 7 pas que le diable internet. Quand tu as monté à internet, vous êtes en train de faire la promotion, ce n'est pas notre problème. Ah oui, Nous, c'est la prière. c'est la prière. Nous, c'est la prière. On va d'où? Comploter avec tous les prophètes francs-maçons. Comploter avec tous les prophètes kabbalistes. Biso to la taka tojite, biso to la taka croate, biso to la taka kipate, biso to sala la prière ya formalité, biso to tanga ka ote, biso c'est la prière, rien que la prière. So comme on prophète moko, na ba zambala na nzoto, na ba kipa, na ba nini, ya tuna itadamu na ye. Ye bisa ye ha, tie la biso vidéo wana mo, mobimba. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote mingi na bino sito ba bolinga kama mama Helene Nitu na pesu no ba mbote. Ba ebwe abarize no ma vimpi muko wazima. Bo ba dekona ngasi bola mki malamu kaka nena ba toujours ke kola kola mkeza habitude tezeli kama ngolu. Tango nzamba pesu mpe mana bomo ikoko ba na kumi sans nzambe ko pesa nzambe merci parce que la vie ne nous appartient pas, tout peut arriver. Au passé journée habitude d'été ko bimakozo ndako ezali pe habitude d'été bandeko ko passé journée na kati ndako na yo moko boye banda tongo tibuto en tout cas nyoso ezaka ngolu ezaka grâce à Nzambe parce que o batiki biso balinga kotika biso te Nzambe nda sepela ka zomeli mona bango. Bon, à chacun son tour chez le coiffeur. Merci mingi na bino ba o nyoso bolinga maman Eliane Nitu bino ba o bo sepela na maman Eliane Nitu bino ba obo disposer atana bino pona kotala to pona koyoka wa bino maman Eliane Nitu. Tongo ya lelo boyebi ke lelo tozali lundi ya Pentecôte tongo ya lelo Nzambe asali biso ngulu ala musi biso na makasi. Alors tango likambo e sur la toile tolobaki yango po tomonaki yango mabe tango tomoni mususu e tomoni yango keza malamu. Voilà pourquoi je me suis permis ya kosala nini ya kwa kosola mwa mukena bino po bino pe ba yo botala kabiso bozaka soki likambo moko elekaki ya mabe botinda ba video tala video so pona likambo tant peu bomoni likambo malamu esepeli si bino bosala nini botindi toujours video donc bosali musala malamu apesi bino merci na musala oyo bino pe bosali parce que nde toza boto travers na bino to travers biso monte biso ba chroni mama to travers na bino ba botala ka biso parce que à chaque fois que bomona ba likambo eza sur le net o mona nga maman Eliane Nitu nanu na moni na ngai te mona ka video mama Eliane omoni te tala o ezole ka bo mama Eliane tala boy mama Eliane donc na biso na bino to sala ka musala ndenge moko mo bino lokwa bozala ka bomona na kana bino te boza ba inconnu yango wana biso ba eto bimaka libosa ba écran et ba nzoka ne botinda ka ba video mi mama alors lelo eza mokola malamu lelo mokola basangwa malamu lelo eza mokola basangwa malamu pamba te Nzambe apesi biso mpe mabo moyi so na biso sangwa malamu eza malamu parce que bouti koyoka mwa video oyo nachili bino extrait ya video oyo tokozongisa ngo mwa moke. Pourquoi? Parce que lelo tokende so likambo ya ndeko na biso femme Tamar na papa Tamar. Boyebi ki femme Tamar na papa Tamar baote kozala awa na mboka na biso en France. C'était l'année dernière en 2024 parce que attends déjà en 2025 2024 na habité ce qui 2025 au début bien 2024 to na bossa ni mwa moke mais bazalaki na mboka na biso na France pe bazalaki na Belgique. To mona ka video moko ebimaki awa femme Tamar kendaka na mboko c'est na Luanda, je sais pas trop, je pense que c'était en Angola à côté d'une église ya papa Nehema Sikatenda. Prophète Nehema Sikatenda. Prophète a prophétisé kapona ye. Alobi nazo mona yo na kati ya milinga. Nazo mona bipa yo zo za batu bazo linga yo te. Ce côté qui est mission te zonga a na kati ya mission nga na Eliane Nitu tuvi ou retrouver émission na na kati. Alors ndeko na biso s'emporta ki makasi ya silika ki makasi.
asilikaki vraiment makasi asepelaki te. Prophète ayebisaki yaraka bondela mpona yo alobi te nga alinga babondela mpona nga te alingaki batia ye loboko te. En tout cas asepelaki te malgré azokende vraiment abudaki makasi azalaki ya kobuda azalaki ya kosilika mpo asepelaki na ye te. Nzokande basala nzambe bazali ya solo bazali ya lokota mpe bazali baoyo bazala mpe na baprofesie ya solo bazali. Nzoka prophète Nehema Sikatenda amonaki deja liboso epai wapi femme Tamar azaka na programme akoya na mikili ya poto amonaka deja makambo oyo ebandaki koyela femme Tamar yango apesaka ye prophétie. Kasi femme Tamar prophétie wana aboyaki lokola aboyaki prophétie wana ntango bakomaki ana mikili ya poto bakutani na wifi ya 24h/24 bakutani place au courant ekendaka te mai ekendaka te 24h/24 aza na wifi na ye aza na besoin bokende ko recharger lenga ba megango bocha ya $10 esilika sikoyo na uchocha $20 Jérôme moko tuna kokite sili. En tout cas bazalaki nango penza wifi ya gogo se permetaki baloma n'importe quoi tango bamonaki Nehema Sikatenda apesaki bango profession tango bayaki na poto. En tout cas bazoki bazela photo loba bakomaki na orgueil makasi ezala mwasi ezala mobali bakomaki vraiment na orgueil. Pourquoi na ba conseil bayaki ko beta ne bandeli bato vraiment ba adoptaki balingaki basepelaki na bango makasi mais orgueil pe emataki bango na mutu babwakisaki profession wana babwakisaki prophétie basepelaki na prophétie wana te bakomaki kobwakela prophète jeton bakomi kosala émission soki baseli émission zela yo kozwa 12 kabila boyoka so mwa moke maloba na bango ezala yanga ete franc-maçon comploter avec toutes les prophètes kabbalistes. Biso tolataka toji te, biso tolataka croix te, biso tolataka kipa te, biso tosalaka prière ya formule te, biso totangaka te, biso c'est la prière. Rien que la prière. C'est pas que la prophète Nehema Sikatenda. Na banzama banzo bakipa. Wana bambwakela. Bimba wana bambwakela babokela prophète Nehema Sikatenda. En tout cas prophète penza azwaki bambwakela na ye azwaki yango penza. En tout cas oyo ezalaki orgueil muto banda kolobisa bango. En tout cas succès penze mataki femme Tamar na papa Tamar na mutu et celle-ci ba makambo boko ko sala te na temps normal makambo basaki bako ko sala ngote bo boyebi poto pe matsa bato mo bazela c'est normal hein mutu kaza mikili ya poto za rapeka ndenge mususu. Alors eloko penza na eto solo la lelo za mukola Saint-Esprit. Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Nana musala ngana salaka service traiter la providence. Totalement la providence si matoya kozonga loko yo penza on a vandeli awa poto solota to solola pardon. L'humilité précède la gloire. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou.
Gloire à Dieu. Bon, on a beaucoup de côté là, bon, on a un service traiteur la Providence. L'année porte conseil. Prophète amona kimi linga. Amona ki ke femme tamar batu bazo linge li sous te a prophétiser qui peut être pour na yeme. Femme tamar azo ki en considération te. Na mobali na ye basala ki obako ko sala na tchela ki bino vidéo bosili ko yokango. Mais baza batu. Ba vandi. Ba réfléchir. Ba vandi peza ba kanisi. Bango moko ba moni ke molili. Milinga. Prophète abona ba wana kati ya milinga. Bazo tourner la kati ya milinga. Je pense que ba comprendre ki prophétie ou bezaka lo lendo. Moutesala ki bango. Ba beti conseil a na Paris. Tango ba problème on est bimi. Batu. Ba tourner bango le dos. Batu ba pesi bango mon Congo. Même conseil faki ba beta na Belgique. Ba beta ki yango li soute simba kite. Internet e pela ki moto. Batu ba ki non. Eza manque à respect d'abord. Et pas ya prophète Neema. Aza prophète abandi musala avant bino. Avant bino femme Tamar. Mais après si prophétie, ba biso muto après ce prophétie, il faut examiner yango. Ou examiner prophétie na oba pesieux et puis musala nzambe oza na connaissance. Ya mama prophétie ko yako lobate sur la toile, ko yako sambwisa mutu oyo apesi bino prophétie, ko yako sambwisa ye ko loba mabe po na ye. Bible dit gardez silence et moi je combattrai pour vous. Prophète Neema garda ki silence. Prophétie c'est bima ki déjà. Le quoi les bima qui a quoi causé nous savons les sous-soutés. A garda ki silence. Alors qu'on a la kolamukato sepeli makasi poto moni ba vidéo bimi oyo femme Tamar na papa Tamar na éviter ceux qui ba conseiller bango na éviter ceux qui conséquences ya chute pour ce qu'on a minute baza vraiment na baisse baza ya kokita to linga te baza ya kokita boye bango baza rappel na moi matala na balinga vraiment internet te mona baza ya kokita. Alors, ce qui pèse à conseil, ce qui pèse à le Saint-Esprit, tant que mon santo quitter li bango ebisi bango que non. Nenge bozawa, professeur ba pesa rabino ba conséquences nango. Yango yo. Baza ya kokita, baza na best succès kiti, succès silika toloba. Na rasi balali balamu ki bango batel balobité. Professeur ba pesa rabiso mokile monaka. Mokile telemela rabiso mokile lobaka. Tozonga la makolo ya prophète. Tozonga la makolo ya prophète. Tokende kosenga bolimbisi. Pourquoi ba kosenga bolimbisi? Po bango moko oyo ba vivre. Humiliation oyo ba vivre. Depuis ba boyaka prophétie. Humiliation oyo bango ba kutani nango. Bazongi bato. Toyoka bango. Tana monaka déjà nkembo oyo ande alukaki kobundisa. Mais heureusement, le Seigneur a remporté la victoire. Et aujourd'hui, Nazana Moussa Nzambe, Nazana Papa Neema, Bamsou Azaki Kotuna, vous avez un problème. Vous avez un problème, vous avez un problème na énété. Vous avez un problème na Moutabandi Moussa Nzambe Kalate. Pour nous prouver que nous sommes ensemble. Yango Papa Pambolinga Liboso ya Batulelo. Avant que je prenne ma parole, j'aimerais d'abord les inviter. Le couple Tamar. Quand ils s'approchent avec les hommes de Dieu, ils peuvent s'approcher. Merci pour ce grand soutien. Merci beaucoup, papa. Les 7 pas que le diable a fait en avant pour qu'il soit précipité et les 7 pas que Jésus a fait en arrière pour qu'il mérite les noms qui est décidé, tous les noms. Parce que la Bible dit, le diable disait que j'ai monté. Si on calcule ma bonté, on est au moins 7 montées. Mais avant comme la 7e montée, on l'a précipité sur la terre. Or, Christ ayant le sentiment de Philippe qui était en Christ, lui qui était dans la Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Si on a à partir de dépouillement, si a comme un asuka, même maintenant liwana a poni la Bible dit, il est mort. Mais Baba qui est mort à la croix. Donc mort est sa 6e la croix et sa 7e. Même dans le lengue à Kokufa poni en mot. Abima le Kofa le roi battu.
faut nakufa na manière moko humilier na ekulusu. À la fin, on lui a donné les noms qui ont décidé de tous les noms. Bravo. Motema eza motema ya libanga te, motema ya banyama te, eza motema ya mwana Nzambe. Oyamba pardon na biso na motema mobimba. Bravo, bravo. Bravo. Les boss aussi les gâtés passer le quoi la tinza malanani na qui pate moi va silike yate. La compassion de Dieu, tous ceux qui ont perdu dans ce combat, ça doit être restitué. Que la puissance de la cour fasse le travail dans leur vie, une nouvelle richesse, une nouvelle gloire, l'argent, que leurs ennemis soient soumis sur leurs pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, partout vous écoutez le son de ma voix, partout dans le monde qui était offensé, que la croix de Jésus-Christ amène la compassion dans ces couples, dans ces couples d'avocats, à travers la puissance du Saint-Esprit. Nous détruisons toute puissance du ténèbre, des principautés, du pouvoir, des princes de ce monde du ténèbre, des esprits méchants de lieux célestes. Nous détruisons la puissance, nous libérons la victoire, nous libérons la paix, nous libérons les succès, nous libérons les faveurs. Au nom puissant de Jésus. Bravo. En tout cas, liloba ya koloba, Satana monaka déjà nkembo oyo ande alukaki kobundisa. Mais heureusement, le Seigneur a remporté la victoire. Et aujourd'hui, nazana Moussa na Nzambe, nazana Papa Lema, bamsu bazaki kotuna. Vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème na enete, vous avez un problème na mutabandi musala ya Nzambe kalate. Pour nous prouver que nous sommes ensemble. Yango papa pambolinga liboso ya batu lelo. Avant que je prenne ma parole, j'aimerais d'abord les inviter. Le couple Tamar. Quand ils s'accompagnent avec les hommes de Dieu, ils peuvent s'approcher. Tala lipamboli nanga ya vie. Tala lipamboli ya vie. Nenge lisata nanga kimiselanga. Merci pour ce grand soutien. Merci beaucoup papa. Les 7 pas que le diable a fait en avant pour qu'il soit prêt. Voilà, et donc femme Tamar na papa Tamar basali ezelo malamu parce que Bible bien dit que l'humilité précède la gloire. Komi kitisa o eza malamu. Même na ndenga mokili babi une faute avouée ta moitié pardonner, c'est pas na faute na ebité. Ba kine na orgueil. Oya bango zaki orgueil ne mataki bango. Basali ki orgueil makasi par rapport à prophétie na bango ba pesa ki bango ba sepele ki na monte ba boya ki yango. Vraiment, ezala qui manque à respect quand même, hein? Mais, bah, vandi ba réfléchir, bah, mo ba lobby, maman Tamara lobby qui motema libende te, motema libanga te, maman sali malamu. Boyende bien, boyeza malamu, boyeza kitoko, tant on reconnaître ma bé, et loko yobino bosali, bah, te bele basala angote. Au moins, nzamba ko tombo la bino le suko leka. Nzamba ko tombo la bino le susu makasi. Bah, te bele basala kangote. Motu po asenga pardon, motu po assimiler, okomona kutu na biso ba parents, okomona tabana lelo asali ba parents mabe mako osenga ba parents pardon te. Omona ba parents pe basa bon, bana nde baleki. Mais komona que bo bimio na mobali na bo reconnaître ma benyoso oyo bo salaki, ndenge bo bino pe bo humiliaki prophète. Bino mo bomoni fimbo beti binoa bino mo bomoni ya succès sili na Kishasa pe kuna ebi mega Kishasa zali kama obimisa mbongwa bozaki na bino na ofina bino gratuit kuna pe cha mega bo vandi bo réfléchir lokola bana na Nzambe bo tali bo lobite tala mokininga telemela kibiso mokile telemela kibino makasi bo ba mona ki manque à respect. Alors, le kola yo mobi ke motema ya libende te bo vandi bo kanisi bo bitin. Tala ninge to kwei. Ba lo bela biso susuta sur la toile ezaka ka mikolo ka mama Enis. Na malo akutu ya sila kana ete. Muninga na yo mama Enis bo bande kine mikolo ka mutana lupemba.
Yo moko moni ko ozali susu te. Encore congolais soko aboyi mutu abwaka kaye dans les oubliettes hein. Le kola ovandi okanisi. Bosengi bolimbisi, bosali malamu. Bosali lisikoyo liloba nzambe. Po liloba nzambe bimi kitisa nzambe atombola yo. L'humilité précède la gloire. Nenge bosali boye, bosali loko mwa malamu, bosali loko moko ya kitoko. Bokende liboso. Papa Tamar. Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu as trouvé le bonheur dans cette femme. C'est elle qui chante. C'est elle qui ramène l'argent. C'est elle. C'est grâce à elle que vous êtes connu aujourd'hui, Papa Tamar. Sans cette femme, papa, vous ne chantez pas, vous n'êtes pas un chanteur. Prenez l'exemple de papa Christian Mbongo, le mari de Maman Laure Mbongo. Il est là derrière pour accompagner sa femme. Il organise tout, il fait tout. Regarde Maman Laure depuis qu'elle a commencé sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais eu ces soucis que vous venez d'avoir, vous. Parce qu'il y a un homme derrière pour encadrer Maman Laure. Si Maman Laure est là, c'est qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à papa. Parce que le mari est là. C'est comme nous toutes là. Tu veux faire quelque chose comme ça, tu poses la question à ton mari. Est-ce que je peux me permettre de te dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. Et tu te retiens, tu te ressaisis, tu te dis, ah, j'ai envie de faire comme les autres. Je vais rentrer aussi dans les polémiques. Il y a ton mari qui te dit non, je t'interdis de faire la polémique. Tu fais tes émissions comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Pas de polémique, j'aime pas. Dans le passé, j'ai fait quelques polémiques, moi. J'ai fait au moins 1 ou 2 vidéos de polémiques. Après l'interdiction, jusqu'à présent, là, moi, je ne fais pas de polémiques. Non. Et j'aime pas. Ce n'est pas aussi ma nature, ce n'est pas dans mes habitudes de polémiquer aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme derrière moi. Je peux aussi rentrer dans les polémiques. Au moins, tu sais, mais non, je ne peux pas. Il y a quelqu'un derrière qui me dit, ça, tu fais pas. Ça, tu fais pas. Ça, tu peux faire. Ça, tu peux pas. Parce que l'homme, le mari est là pour encadrer sa femme. Celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Ta femme, c'est une étoile. Et toi, tu es là pour encadrer cette étoile. Pour que l'étoile ne s'éteigne pas. Hein, Papa Tamar. Dans le bilan, moi, français, parce que vous aimez, c'est les Français. Hein, Papa Tamar. Encadrez-moi si bien. Il faut bien encadrer ta femme. C'est grâce à elle que tu es connu aujourd'hui dans le monde entier. C'est elle qui ramène l'argent. Parce que quand vous faites le travail de Dieu, ce n'est pas gratuit. Quand vous faites vos concerts, là, vous êtes payé pour ça. Vous ne le faites pas gratuit, hein. Vous êtes payé. Et vous travaillez où? Je ne sais pas si vous travaillez, vous ne travaillez pas, je ne sais pas trop. Mais votre femme, déjà, elle travaille dans Bilanganzambe. Elle a les salaires. Ah, le salaire, naïe. Vous avez fait les allers-retours Congo-Kinshasa, Congo-Kinshasa. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle que vous avez fait des allers-retours, les allers-retours. Vous prenez les avions dans les business class. Parce qu'elle est payée par rapport à son travail, par rapport à ce qu'elle fait. Donc, elle ramène l'argent. C'est une perle. Il faut bien la protéger. Il faut bien la guider aussi. On dit toujours que derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais là, il y a une grande dame qui est devant. Toi, tu es derrière. Juste pour l'encadrer. Il faut bien encadrer ta femme. Ne fais plus ce que tu avais fait l'année dernière. Tu viens dans les polémiques. Tu fais des vidéos inutilement. Tu es sur TikTok. Est-ce que tu as déjà vu papa, le mari de Laure Mbongo sur TikTok? Est-ce que tu as déjà vu les maris de Maman Micheline Chaban sur TikTok? En aucun jour, on a vu papa qui sont sur TikTok, ni papa Chaban. Ils sont là pour protéger leur bonheur, pour protéger leur femme. Fais aussi pareil, papa. Il faut faire comme tes aînés aussi. Les femmes, elles sont là pour travailler, pour ramener l'argent. Elles travaillent. Bilanga mais fout bien. Ce que vous faites là, ça paye bien. Vous avez des trucs gratuits, des billets d'avion gratuits. Vous avez les bambons et bélons, on vous paye et tout. Vous avez des habits gratuits, des sacs, des bijoux. Tout ça, on vous donne gratuitement. Parce que vous travaillez, votre femme travaille. Alors, c'est la moussala bilanga nzambe. C'est la moussala. C'est pour ça que vous avez un salaire, papa. En tout cas, ne fais plus. C'est juste un conseil à prendre de aller. C'est de toute façon, film, on est bêtu, au moins, on est bêta mi film. Au moins, on est déjà né bêta mi film. Hein, papa? Mon on est déjà né bêta mi film. Encadrez bien maman. Pour que vous de l'avant. Regardez le couple Lemba. Maman Laure et papa Christian. Depuis Babanda, il y a la main de Dieu sur eux. Pourquoi? Parce que papa est là. Papa est là derrière. La grande dame qui est là, il y a un grand homme derrière. Maintenant, là, papa
Par rapport à tout ce qui est arrivé là avec votre femme, qui va dire que vous êtes un grand homme? Personne ne dirait que vous êtes un grand homme parce que vous avez trébuché tous les deux. Tu pouvais bien l'encadrer. Vous deux, vous avez trébuché à chaque fois qu'elle venait faire ce live-là, inutile. Tu étais là, tu l'accompagnais aussi. Et parfois, c'est toi qui allumais le live. Elle était là pour juste faire des commentaires de deuxième, de duo. Mais c'est toi qui étais devant de la scène. C'est toi qui faisais les lives. Là, je pense que vous vous êtes ressaisi, c'est bien comme ça. Vous avez reconnu vos fautes. Vous avez très bien fait, papa. Une fois avoué ta moitié pardonne, vous êtes fait pardonner devant l'église de Dieu. Vous avez demandé pardon à l'homme de Dieu qui est le pasteur, le prophète Nehema Sikatenda. C'est très bien, papa. Ça, c'est bien comme ça. C'est un bon exemple que vous avez fait là, de demander pardon parce que c'est pas facile de s'humilier. Vous vous êtes humilié devant l'église, devant le pasteur et surtout devant Dieu, devant votre Dieu. Devant le Dieu Tout-Puissant, vous vous êtes humilié. Ça, c'est bien ça. C'est un bon exemple à suivre. Voilà. Bandeko. Yo tokene na moi français parce que papa on a linga koloba français mingi. Na yebi ki akoyoka. Eza malamu eloko basali ba mikiti ici, lokola ba tombo maki. Basaki makamwa mabe ba kiti basali malamu, tobeteli bango bravo, tobeteli bango maboko. Lokwa Saint-Esprit Pentecôte. Na tango Pentecôte molimo santo kiteli bango ila kisi bango ke non. Makamwa ezaki mabe bosa makamwa malamu. Ndenge ye moko ayemba maloba mabe. Ebongwana maloba malamu maloba mabe ebongwana maloba maloba mabe lelo ebongami maloba malamu maloba lolendo lelo ebongami maloba humilité to sepeli nango makasi. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalu saku muna nzamba nbeshene bana betu bons. Bisous, bonne journée, bye bye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.